perdre l'armée, tu perds la justice, tu perds la majorité parlementaire. Coalition Kouf, j'ai vu que c'est fini. On va nous arrêter. C'est que ma cambo moutoua lobaki, ils en ont enseigné soya. Atuna va comprendre et nous que ça n'a qu'à t'abuser. Mon lait n'a mon autorité morale. C'est ce que nous avons dans ma polo. J'ai vu la fin. La fin. La fin des systèmes. Là, on n'a pas fait la prison. Puisque manœuvre tout, c'est là qu'il n'y a qu'une prison. C'est là qu'il faut la bouffer. Là, il n'y a pas eu de 3h30. Il y a pas eu de 10h. C'est là qu'il n'y a pas de il y a gaz toxique. Ces gens sont des criminels, des sanguinaires. J'ai Coco Moulumba sans Makila. Les lois ont un problème de santé. Sans Makila. Koyeb Sabino, na mikolo koya na muto ba chaki pota bomana. Na ndenga chaki batu na kotelia. Na barabara na ngai ba cheba tu na site wasisi. Bato ba bomi batu mingi na prison makale. Siko boye bakete. Prison makale sala ki lokola. Zamba na bango furoi na bango kotulia. Il y a ceux qui battent sur mon cité, il faut battre des prisons. Parce qu'il n'a pas de prison, parce qu'il n'a pas prisonnier. L'homme de main, bateau, il y a que ça, le bateau m'a payé. Il y a un qui n'a pas dit Maïezo qui t'a mis sur son bimanazol. N'a coûté déjà, c'est bon ici. Qui ici, Maya Kouchanga, il a prison. Moi, je suis passé dans la prison. Na bamuni na so chamutu boy. Balobi boyo ke yena no so bati. Na lobi boku changa ilo kwata moto. Na biloko na biloko. Bona nini? Na moni ekonza la parfois balobi ko bochele ba kiswana na maiwana. Na yebi bino. Quelques minutes ambulance ye. Atinda nguna mwana ngai François Mouton. Na ba docteur. Ner ba docteur ba koti. Balobi no. Papa toye. Nelbia ba ba kosi ba ba. Biloko nyonso ba bimisaki a vidéo ezala ki na poste ya nini. Pour détruire l'église. Les rois n'ont pas expliqué nani mayo. Pas expliqué nani. Les Londais bimi pour les que chatari nous doit salaki dilo. Mais les rois n'en n'a pas de mayo. Ceux qui les lèvent cesser, ils ont disparu, c'est à cause de ça. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Puis dans le bien, Dieu m'envoie. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Jusqu'à ce que me faire arrêter. Avec des fabrications tout à fait. Pour humilier quelqu'un. Dieu a dit non. C'est mon serviteur. Et c'est pour cela que tout va se laisser simbakité. Puisque Dieu était là. Mais c'est quoi il y a l'un d'eux. Ce que les hommes se venaient du Cambodge. Il m'a appelé hier.
Pour quoi que blague à part, on s'est dit que Dieu t'avait envoyé bisonde tokebakite. Bisonde tokebakite. Tokebakite na nini? Makambo ezoye le bisolelo olobaki yango. Ubandeki na kor. Pe olobi ke moto ezana no mukebosel nini boboma. Lere kuya makasi boko kangote. Lelo moto yeli biso makasi. Yeli biso munene. Tokoke angote. Voilà. Moto yeli biso munene. Olobaki akore kokufi ekufi. Olobaki boko perdre la majorité parlementaire to perdre yango. Notre crainte maintenant kakana monoko na yolo baki ba ukanga biso. C'est ça notre crainte. Azoba nangangi papa black apart. Je vis l'autorité morale se fondre devant moi. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Dieu mutuna sena lebi tote katembe. À mon autorité morale, à Dieu mutuna se l'air va perdre la majorité parlementaire. À lobby, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? À lobby évêque, ma canistrangé est sur le lobby que non. Babunda kanan zambete. Ayeb Singaboy. Na yeb saki banque. To commettre erreur te ya kutinda muto na prison. To commettre erreur wana te. Ba yokela kingate. Ko keno na prison. C'était notre chute libre. Les lotos solo boy. Et l'autre kanga qui bango zelaki majorité parlementaire. C'est l'autre kanga qui bango. Bako bloqué boy, bako bloqué boy. Je vous dis makamu, au même na zolo bao, azola nangai. Alors il est na moni to perdre l'armée, to perdre justice, to perdre la majorité parlementaire. Coalition Kouf, je veux que c'est fini. On va nous arrêter. C'est que ma kambo moutoua lobaki, ils en ont enseigné soya. Tout ça qui n'a pas na place soya. Nebisibino boy. Dieu me dit, le kola bat, bakamati bandaku. Comme il y a 5 000 pour nous coller les BMB. 8 000 pour nous coller les BMB. Bisquoi ne comme ni na lobaki kokangama. Makamwa ne kosila. Et silité. Si na lobby na telemi na lobby. Il faut qu'on y ait quand est-ce que Dieu parle na katia mutu. Parce que ça n'a pas trop zamba tinda mukilo baningisa mukili mais dans le mal bazali makambazo salawana préparé pour ça yaye musala kulia batu na mukili akubani kulia batu na mukili batu na pe bazali oyebani me oyebani ndenga mabe mami chibola yebani te mais na ndenge nini ndenga mabe bazali ba Judas Iscariote ba yebana mais ya ukutambula wapi ukomi ko zipelo ngboyi mikolo etikali wo vivre le boko ya tato azala capable ya ko changer vie ya moto en rien.
biso mutu munene. Bien aimé, na mikolo muke Zamba commissaire pamba. Zamba zui mutu ya zo cholama amatie bokamwe. Bobandi ko mituna e salami boy ndenge nini. Omuri tomata tokita batunanu ba comprendre iluko ezana kati ya kusala mate. Mule na mon autorité morale. Azoka ni kozwa avion na makolo. J'ai vu la fin. La fin ya mutu. La fin d'un système. Mutu kana tarmakte. Mutu a passé na immigration normale. Zamba zongisi mutu na case de départ. Bon, ce sont des signes. Zambo yoko fande na place. Amatsaka pe akitsaka. Leur Paul azo banga Jérusalem. Zamba zo seke ko banga te. Personne ne mettra la main sur toi, puisque je suis avec toi. Je suis avec toi. Et l'eau kwa malonga na vie angwana. Zamba zelana yo. Soki ezala ki bongo te. Ngana na kufa na prison. Puisque manœuvre tout basala ki na kende prison. Ezala ki pona kufa. Ngani na kwa de 3h30. Na yokola mkana 10h. Batu basala ki na ngamba mona kindenge ma yezu bi manamiso. Ma yezu bi manazolo. Il y a gaz toxique. Ces gens sont des criminels, des sanguinaires. Quand on est au solo, on est non. On va diriger un politicien. Il y a politique. C'est pour cela que nous sommes les politiciens solo. Diriger un cartel ya drogue. Ya nini botinda muntu ke tamponeye bokange bobete mesese bochena sak bobwake na mai azo saka na biso bo changer lo wana bo chalo wana boy na donc où est ça cartel où est ça politique te jamone za karaboni mutu so somme tenga mutu ko mi ko somme où est sa politique te Dieu merci kazo ne bominga ite j'ai coco mulumba sanza kama kila les lois sont un problème de santé. Sans ça comme kila. Ngana yebisaka batu na ba famille na ba quartier. O misali adversaire ya mwana Nzambe qui tombe. Qui tombe. Oko existe te. Loba mutwana za mwana Nzambe te. Pour faire tomber nos frères ici, il fallait Nzambe à utiliser serviteur de Dieu. Bitumbo, je vous dis sincèrement, les politiciens ne sont pas courants. Puisque les gens qui sont forts spirituellement. Les gens qui sont forts spirituellement. Force na bango ezai kuta wapi. Omona zo bisaba journaliste mukolo ezeli na kutandela bino makambo. Le temps ekoya
kala mingte force na bango zele kuta ya ko basangisaki ba force bakamimboka na ba force ya wote bakamimboka na ba force étrangère. Donc mboko bozo mona ezakati na kozo délivrance sur le plan spirituel. Spirituel wana nde conséquence ko ya na nzoto sikoyo ya nini kaka ndenge bomona kife tena za ko bisa désiré kabila ko oyena bato yo to futa bango bakende. Il était aussi un homme spirituel. Bato ba esprit ba comprenaki que ba ko envahir biso. Et c'est ce qu'ils ont fait. Spirituellement, ce que vous sautez bien, c'était un pouvoir étranger à ce pays-là, et non pas congolais. Kabila s'est fait ami, il y a des étrangers et des Congolais. C'est plus qu'il y a une force qui est à Bango. Il y a tous, et c'est là qui traitait dans le pays, nous sommes les Zingibiso. Makasi nous sommes les Yango, mais déverser Yango. Mais on tous en abino, je vous dis, et c'est qui. Et par force, ce n'était pas facile pour puissance à l'envoûtement de l'Ongolikolo. C'est pas facile. Il fallait payer les prix. Makamone c'est quoi ça tout cas na basanzo eleka que spirituellement zamba so dépouiller bango. Jusqu'à ce que ta yé na yebisi bandeko. Botala makamona mo na prison. Force na bango ezali soste. Zamba yebisi que beaucoup de gens qui simba bango na bengani yango. Baza conscient que bakosele loko lisote. Na fandi sikoy zamba bandi ko rappeler ngali kamoko na moko. 2020 mukile lingaki okota na mapele. Mengai nzambe na boyaki. Abandi kotel sanga comme ba féticheur ba sanganaki pour mettre fin na vie na ngai. Abandi ko sanga comme ba chaki batu na masasi na minde ko bazolanda ngai partout. Ngana koyeb sabino na mikolo koya na muto ba chaki potabo mangai. Nandenga chaki batu ne koteli ya balabala na ngai bache batu na cité Oasis ba musuba ya une église ba miseli ba frère mais zamba zor ba kina permettre ngote oya zalaki lokola moteur akufaki lomo kusibiti oya zwake relève balongole musala. Ça veut dire que zamba sali de façon que mutoa réussir et loko na yete et le loto solo ba bazami telengano bazobe même te basale nini. Je vous dis, MCC, un père qui fait bien. Mais il y a bangwe et l'Obama qui soutient le rôle fidèle. Et Sili, et ça le rôle la mode de Jabaniko Pasuga. To kangisa woyi, to bako kangisete. Il suffit qu'à la mingi autorité morale bachema beaucoup, c'est tout.
bangunyo soba palangani mouvement des criminels, les gens qui n'aiment pas les Congolais, mouvement ya étranger ma recruter quelques Congolais pour na komakier yango. C'est ça. Mouvement ya étranger mais basu quelques Congolais pour na maquillage. Ngapi tumazamba bundelenge za mingi. Les amis, ils sont reconnaissants devant lui. Bato babomi bato mingi na prison makale. Ce que boye bakate. Prison makale ezalaki lokola zamba na bango foroi na bango équatorial. Ya soki bazwi mutu na cité te faut batinde prison bakende kozuleye kuna. Bazaki na bato na bango na prison bazaba prisonnier te. L'homme demain bato ya kusala bato mabe. Ngai bakangi ngai lelo après 7 jours batindi bato na bangwana. Kikaya loba kini na akende le pire zolande yekuna. Nakanisaka kikaya tout moment. Ngai na seli le pire loba kiwana te. Mutu na mutu asana mpoke seni. Mais yonde oko remplacer nga ya libela. Bakoki mato bakoki mate. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les nations bakoki mato bakoki mate. C'est comme le bakimi. Nga nazolo bana FCC. Bakoki mato bakoki mate. Na lingua tel sonine soki nzamba lobike bato bakokim bato bakosili basili même lipamo na yo pesa solo. Bien-aimé dans le Seigneur, votre pasteur n'a pas peur. Yakob koloba makambo ina moment tout le monde craignait. Ngana za ko annoncer na yebisiki bango. Dieu m'envoie avec un message très dur. Yako annoncer bien. Je sais que ça va m'écouter, c'est que ça peut m'écouter. Nena loba ko ye koya et ya. Puisque ne ba ki koya. Ne ba ki écouter nga très cher. Mais na ko annoncer yango. Le ngai na le mukina na 10 mayezo kitera miso zo bima na zone. Na kuti déjà baseba bongisi bakisi ba maya kuchanga ina prison kamwandi suspense na bango ya prison na bamoni na so cha mutuboy balobi boyo ka yena no solo banini na lobi bokuchanga iloko atamoko te na biloko na binwana pona nini na moni ekonza la parfois balobi que bochele bakiswana na maiwana na yebibino quelques minutes ambulance ye batinda nguna mwana ngai François Mutombo na ba docteur ler ba docteur ba koti balobi no papa toye nyalibia bawo bakosima nga bango me mangaba kana hospital baboyi. Oh Dieu merci ndenga ba perdre justice. Batoy. Awo somo na baso sona ba mende. To perdre 5 juges te. 5 juges ya ba koko na bino, ya ba famille na bino. Ou bien juge ya mboka. Tela comment ba cela ko fonctionner. Ba boyela ngai ba examen. Baboyela ngai na que l'hôpital basala ngai l'examen batalizani. Après 2 mois ministre Tundo ba bengana so tinda bato boka ne ko traiter na biloko esalama kiwana na bengani bango na porte yebisa Tunda na ngai te le loi fani na ndakute tout se paie si bas
mais muto balingaki baboma wani yeyo sauté. Bien-aimé, kanisa talika moko. Bozwa kaka église na biso ndenge zaboy. Biloko nyonso babimisaki ya video ezalaki na aposta ya nini? Ko détruire l'église. Les rois n'ont pas expliqué nani andima yo. Vraiment. Oko expliquer nani. Les londe bimi polele ke shatari muto asalaki biloko. Mais les rois nani akondima yo. Ba wo basali angonde ba bimi sikoy ba victime. Nde bazo funda yo. Ba keko so tumwa mama moko na ba ko ba yena na parquet ba telebi bazo sana violer otano no bi menzambe mukili kozo bisa majisika biloko ngina sali angote no fanda papa zambe kumisaye